est-ce que vous avez na zaboye et na mutu mwa na Italie aluka salanga ka sex tape soit nga monter image nanga à cause de l'onanga quand on a une sorte de mutu mususu ezikaka surtout ta babwa nga malade na sali bele so yo mona ki on ngolela nando simba ka libé nanga boye po na éviter ebimi lelo ebimi vendredi na 12h et yemi nene samedi na tongo et comme ba boye mais le roi na mwana nzambi nzamba la a confondé bango nazalo kwa batu musute il faut katsa point noir asimba kisi sima ya orenye ngate ngana ke na orenye kana bonzambe na sama kola Yesu déplace ngala oh est-ce que Maxi a un problème na yo to Maxi a ça qui na Diane kasi na loba bien ke ngana munoko Diane Diane akufinga munoko dai Diane akufite akufi me munoko ngai ofingi Diane na ina pupolio poko mona ngama pupola na opesa coronavirus na confiner batu mususu te oka ba lo basusu bazwa confinement forcé mo abia olanda bato tali ka bon poyer asala bakisi makasa ndingi abia olanda c'est tout à fait normal pas no pesa nzoto nae tellement ndoka ba nzoto na ba producteur yango fa ça succès bon ngana teka na nzoto te na ko ça succès ndeni yeza normal apesa nzoto nae na ba producteur po ba pesa ka ba rôle principal nga so bana na rôle principal ni alors nga ba principal a film nga yote oh Max te kan so tona asa lesbienne likolo ngondumba likolo ngosa ba producteur bono yoka souci ani on pona Max makasi ba lesbienne ma ebele makasi batamisa mabe na ndotanga bakombola bango siko c'est il m'a dit la duchesse a raison azali la raison mon frère limbisanga pona loba mabe oza raison makasi ya ngai mami 7e bagarre lobby ke nazaki lesbienne na tiki nanga misalana tale loko basala yi bakena ko tanga bakumba batni makasi tatanga komba nani batni sepe na atanga komba nani na lande Michel Lekechu bande badeti na suka na yoka komba bato ko bana simate bango tanga e bakata o badima nani na lobby boya komba bato omoni eloko yo sali na oyo salite ngaso na sali eloko ana te sanga mutema pasteur celui qui se sont piqué connaît l'affaire mami alobi nazaki lesbienne na tiki nga misala wana abi baninga nga bayebi atangi bakoma baninga na yo bayebi oui biso so to yeba ke 7e bagarre lesbienne preuve ne tendresse di binga saki mwasi na ya ndaku ebongo siko naibi basa mami ebele ngai naibi basa mami ebele te na tangi tendresse di binga po balinga azaki mwasi mami na ndaku akena tiko kange na kisi oui tendresse di binga zaki mwasi ya mami ya ndaku mama na bango kutaka na mikanda ke mwana ngabela mutu car on a traité le cancer de peau. Non traitant on a nduta. Non traité cancer de peau. Makasi neti tendresse. Ana cancer de peau ana traité na ngai. Te voilà. Pardon. Te pardon. Oh, ota mpende te. Ya onya en feti. Zwa koto. Ota mpende na ngate. Zwa penya a bien. Ba misu ba ya shoko ba ma tata ko pembe. Kasi te ba misu ba s'inspirer na pembe na ngane ti ba nene botai. Nazo ebisa yoti. Livre passerelle. Oui na buko le pont na émission. Na yaki nango. Po nena lo ba ina na lokote. Na yaki na buko na ngal pont po na laksake. Ngana ye mutane lokote zaye. Kasi to sisi na biso yo no muto yo landa oye l'émission ya mbinga ngala répondre na fala nie émission ko si c'est ça qui nini to ka ke Miss Lona ka ba kutani ba yambani ba pardon pardon peut nazana na likanisi osenga pardon te bose ka ba lukasi yo mona Jésus na sela moya sela pardon on recevoir pardon te aza tante on ba lukanga te bon atini nene ka sena te ba lukanga te ta exact bandele bata pembe mais ozo ko malaka bino na bino ya gabi mutapembe nene mutapembe yo mutapembe bino na bino bandele ozo ko malaka bino na bino ozo bona chaita ozo bona bino moko ozo bona bino moko te omoninga de la zaboy ezala mutu mwa isanga ka Jésus revient bien nena oyo ke la son dimanche ne bafana na matanga bato bakena otang kotala bijou la reine na yebi da ba kombo la bino actualité na bango zaki sur Miss Lolo na matanga ba yotala mutu na matanga
Mais il y a un bando liamino dimanche na liamino na liamino. Je suis trop. Na mi suis trop. Et ça qui dimanche. Dimanche à l'obité. Semaine qui a passé. Bato ba kenema matanga o bando tanga comme monanga. Na yebi daba comme na bino. Na zo idaba information na bino. Ça ba information. Pour à tous ça musique ça ba information. Moi la nsambe na zabo ya zo akaba révélation. Ti butu nde zaboy. Na benga ya la comme c'est peni munene. Po eloko nga la regretter ya butu. Eloko lokwa misapi mi bale boy. Yo mona ki pour la ni ko sambisa bati yo bien ngona ote tena tunie mona po bino komaka na lobi boye omoni ngai ne la saboye après mission on ça la ibutu analyse na ngai na chaîne na ngai kota na chaîne na ngai yango ngoli ngala benga tambala 10 pour ayamba ngai na pesi déjà non ibutu yaka na traité yo eloko no eza mokie yaka na yeso munene pour la traiter après yango réseaux sociaux ezo bonga kambwe yo moni ibutu te la mona kiango ye mutali boso ya publier baninga mutali boso seka baninga libanga lizwi ndeke chaku ko sekate na lobi bo libanga lizwi ndeke chaku ko sekate ta siko libanga lizwi chaku na kata kaji wali what ye lo kwa ya seka ba omoni mamna ya la duchesse ne ibutu apelisa en moto mais lo muke bon point nini ibutu yo mula iboy ne na mona ka o bon on peut bien te alors bien bon zappé dit il y a bino ngoyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet aux de la vérité oui quand la source d'information sport d'information politique d'information musique d'information nyon surtout na de Mbanza London TV botika bablo kwa nyon surtout botala kaka de Mbanza London TV avec De Bruno original. De Mbanza London TV avec De Bruno original. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 100% vérité. Azer si faut moi la moussa Azara toujours wana pour la repérer de mes informations en temps réel. Pour la rosala comme arbitre na kati nani azobulisa nani et puis nani azana raison to pesa nani raison to pesa nani tort. Est-ce que nous avons raison à ça, nous avons tort à ça, basso l'ensemble tout le terrain d'attente. Guerre est à la tête, la reste à artiste et comédien toujours au solo. Pembe na pembe, Azer Sifo. Ah mais ça on recèle nous, Moussala qui toque quoi puis. Moi c'est vous dans ma caméra, merci toujours on a qualité image qui toque. Oyo wapi. Kaka ndenge na message ko sala ngamo roté na plateau na ngai, lona ndé bino Miss Lolo. Il y a trop par rapport à l'actualité, par rapport à bateau, par rapport à dossier est-ce que déjà bafundi économie et puis to beta masolo après enterrement il y a les connaît bien à autre côté pour la bamikolo utikoleka et puis pour la fête il y a mis sur l'opé utikoleka 2 jours passés les betozanaye voilà Mase buta fond la caméra bande comme kimba misa na kolanda biso mona Miss Lolo Nandi. Bonjour Miss Lilo et bienvenue. Oh, merci beaucoup mon frère, bonjour. Heureux anniversaire, tu connais qu'à 2 jours passés. Ah bébé, kaka bébé bolam sai. Voilà, merci beaucoup Miss Lilo. Anniversaire de Kaginderen. Anniversaire il est qui bien par la grâce de Dieu. Kaka Miss Lilo, moi na batanzambe donc en plus nzambe merci oyo asali kena ko sasusu ina na bakisa su ina de plus na nanga 42 ans. 42 ans. Yo po ya kite na tsaki. Mais c'est quoi tazala ki wala? Tsaki penya âge na ngai. Na tsaki penya âge na ngai na gâteau. Oui. Mais c'est quoi ta balancer biso na image ya fête ya Miss Lolo. Basala ba anniversaire ba kosa. Sikoyo soso oyoyo toka 5 morceaux. 5 morceaux soso. Mutu moko zu 5 morceaux ya parti moko lokolo ko 5 morceaux mais mutu moko zu morceau moko azu nani dikoso moko azu parti moko ya mbisa mai azu parti moko ya makayabu azu parti moko ya bifre français talinga te ato balinga le biso ma sera je sais ça na linga kana le faut ça comprendre ngali na yango yo dato feta anniversaire to kolianga na profiter na ya munene ka lelo ko Miss Lolo afia rankini jibarando le transport le plus cher du monde macaron de la chance kaza nyoso po malango za pona ye ma beza pona ye yango tozo lamba po desa banguna ke boko pala lala boko kata ayo ya
Ah, tout ça, Makemba. Ah, Makemba. Ma Solange, il y a besoin de. Oh, les Kinabiso. Locataire, ça, les Kinabiso. Eh, n'a pas ça ni, hein? Voilà, moi, les Loba, la voisine, et on appelle une bonne chose. Merci beaucoup. Tous ces bilans anniversaire à Maniché. Donc, à la sœur, on va bien, à la bien. Donc, les leurs moukonaïe, donc, les leurs de Makam. Nous avons un locataire, mais dans la petite sœur n'a pas. Donc, bonne chose de bébé, ma maman, moi, j'ai vraiment bilan qui est dessous les colos. Tu n'as pas le droit de par terre, donc, on ne peut pas mal à minute. Ou à bilelo de Makam, de Makam. Voilà, merci beaucoup. Ma poste déjà toka, ni ça qui s'engage, ma kemba, voilà, merci beaucoup de Massé Bouta. Tout le monde fait un monsieur qui a dit Toko à Miss Lolo. Fête Balia qui va qui. Ouais. Mais c'est pas à quoi il s'en aille fête de Toko, Babina qui est tout. Nabokasia, Nana Zagnasima. Nzambi. Ngana mona Nzambi. Talaka pasteur. Pasteur Nanga David, Azana Monga Foulin, Azana Fondation Naye. Pasteur David a Pessingai, ba conseil, et puis a Pessingai, ba Obon de la Ponanga. Nzamba Pessi ba mission, il y a Obon de la Ponanga. Pour la monnaie attaque, pembe. Talara, Gaba Mema ba photo tina banda wanganga. Est-ce que vous avez na Zabo et na Mutumaza na Italie? Aluka Salanga ka sex tap. Soit il y a monté image nanga. À cause de l'homme, quand on a une sorte de mouton sous Ezikaka. Oh, combien de fois déjà ça l'a aussi? Ça y est, on va les bélés, marana ba message. Et un mouton moko, a linga salir yo. Et un mouton moko, a linga nuit au vina. Na ebiete, mouton moko boisanet na poma moutou, a benga rabafi à théâtre, soit lingi au boya comme au fingao. Atine la ba bougie rouge. Appelle ici, Nadine, appelle ici moto. Ça donne appel vidéo. Non, n'a pas arrêté. Et puis, je moi, le bien que 2020, si la terre, au coup, fanga, bien de m'to, coup, fa la place là. Pour gagner la zabo, yeso, ça coup fait la gane koulou. Son au coup fait zaliwa, yeso, ya moutouté. Donc, moutouana, alingara, a monté image nanga, a sanga sextap. Donc, ba combien zali, même dans le monde donné la zabo, n'a coûté n'a pas combien belé. Mais c'est est-ce que ça a yé, mon koto, batum sous bazas. Batu bazé belé. Batu bazé belé. Entre autres, puis bande kono, vous savez, il y a moussa, surtout il y a moussa la poutou. Baza pédé belé. Pour moi, chaque mardi, vendredi, dans la prière. Dans la prière, 2 heures du temps face au Seigneur, 4 heures du temps. Oui, la présence de Nzambe. Donc, il y a tout le temps, même le mois, ma belle, il y a Nzamba protéger. Surtout quand il y a un malade dans sa libelle, so yo mona ki on ngole là. Nando simba ka libé na nga boy po. Na éviter. Et bimi vendredi na 12 heures et yemi nene samedi na tongo. Et comme il va boy. Mais le roi na mwana Nzambi. Nzamba la a confondé bango. Monika ne Satan Nzamba tuna qui est Satan. Où tu as on a autre déambulé. As-tu vu mon fils Job? Abina monier. A okumisa ko po. On peut essayer bien, on peut essayer boisi, on peut essayer bana. Na mukolomo Nzamba yebisa lobi estimba me ko simba molimo te. To mona via Job ne komaka. Na souka longo Job abi, je sais que mon rédempteur est vivant et il se relèvera les derniers. Tant moi sina lobi na modi Nzambe Job a mondisa jour na ya botama. Et ça le 30 février. Il y a le 30 février ça la te pour le calendrier. Oh. Moi ça la Bible to évangile mo révélation te. Nzamba révéla ba oya père spirituel ni na bi Nzamba révéla ka ba na yi. Moni Nzamba révéla ba na yi. Et ba révélation ti. Bon ce que Job a botama na mwani. Pour amodi ça jour na yi. Aba jour nga na botama. Eza modi Nzamba la ayoka pour Job amusali na yi. OK. Oui. Le 30 février. OK. Bato ba yete ba yeba. OK. Voilà, Miss Lolo. Après de révélation, il y a une révélation sika. Là-bas, Nzambe ba éviter de Miss Lolo. Alors prophétie pe bima ba sala Nzambe loba. Nana zala sima na ba ande ko no busana ba musala mo. Ah non, yeba te hein. Ne pas la prophétie te. Te omoni so ba opesa prophétie. Neti ta ba bangela nga malade na sali bele. Ba pesa nga ka ba bi eza na fille moko boye, azoki ba photo no akena ngona ndako nganga na ndako marabu. Tanga kena ngo ba photo eziki. Fille on de combo bi malide. Te.
babi ke nazam ta désordre so batengi comme on le kan internet no tanga kombo na ce qu'on a mamba ya ba prophétie l'état est bien ngoté vous comprenez mama ki ndok l'état est ba ngoté yango na zape mo na mo ba réserve mais na ndé na yebeli na yebi fi yango te non tanga comme ndé o te non tanga comme ndé mais place aza yebi nga banga nzambe oui na banga nzambe keli na nyonso te mutamokina banga te aza problème nanga soutien asa zo déjà retour na ye nga zo sa retour à l'expédition te yaya na otanga kombo te yo mutu nanga na otanga kombo te ata alinga kuzu na otanga kombo me boy na otanga te Monsieur, est-ce que na minute déjà monte di Kofi na Gabriel na ebite bana na zela convocation ti lelo na mona na ngati na moni convocation te na okipa te côté na mona eleki na ye ngala yaki matanga po na matanga baba ba betanga ya ona yaki on s'est préparé déjà na omoti na yaki sans manzaka et sans souki na fongola souki na tseka periki comme tu soko ke bitumba okoza ba manzaka ote ozanga moyo okanga likofi alors tant na longola da manzaka nanga na ina periki na yebiki na bitumba ba master nanga batina mbei bazala wana ba diamakala winga pe na base nangati ba diamakala nga ba master nanga bazaki wana ba damali master nanga ba master nanga bele bazai wana ba Pamela na saki pe na base nanga OK to vana na bango pe na veni du stade après ko kunda base pe zaki makasi ba master nanga dipine bazala wana petite sœur ya mami na biso 7e bagarre. Vous comprenez? Parce que tellement na okai ba eko. Ponga na lingana voyager. Faina ke Lubumbashi na oke musala. Mais tant na yoki ba eko wana ngabi jamais. Lubumbashi evana nanu. Po Lubumbashi na okende kaka. Na yana matanga na mwana onde ba obetanga. Ko beta. Mwana na yo, leki na yo. Oh ba beta bongo te? Quand tanga ne la pesa 90 kilos. Mikou na ngana onde za boye peser de longues jambes. Moi, je suis moulaï, penya tonda, penya bo responsable, ba fille so ba na poitrine. Oyo ba beta. Ngape na otalo lo kwa kizengi. Tenga na kizengi te. Ngala kizengi te. Et puis tout l'angani na sumle qui a maître ninja. Na maître Godzilla Mundala. Qui tenge. Ba champion. Ay mutuma ayeka boye ubetilis lolo te maître Godzilla Alexandre combat Alexandre na okene pas jidoko na koti pena club a jido ya maître Godzilla moi 2 mois moi 3 mois maître ko bananga na ibanete bana blo makasi beta ba moro te sanga blo makasi po ekotanga mba moko apparemment misolo ya passe moro bata mali mais to ya gaba yaki on ba cameraman nyoso ba journaliste nyoso na simana te tunanga ni biso to nga ko se faire voir te même Jésus-Christ azaki na visage moko ya bato bando tia kutukate otanga ona ezaite azaki na elongi mo bato bando tia kutukate loba ya batiniki ebele ba couleur ebele na tiniki na ye azaki na visage moko soko le kabat ba tia kate zande mona ngati maintenant le loko nzambe kati na ngai mutu po découvrir fois yeba ya o shera munene te ya maka lungati boyo lukangati po bo comprendre que na lelo kwa nzambe makambo ezali evandi pa na kati po na ministre actualité c'est Miss Lolo na oboya eza Miss Lolo na confiné da batunga Miss Lolo na Gabriel tengande Gabriel a lekio zo jembele na sima na rojembela Gabriel tepo to sa to joana ye na rojembele par rapport à ni a collègue na le service te vitesse nini ngaza na vitesse na lobanga batu boy Miss Lolo azaka pressé na prête ane oza ngai nzamba lobaki déjà muto kangali pa mbona ngazate bako étouffer ngai pété pour chaque vendredi mardi na zora ba ici dit l'Éternel en dehors de ça ngamo na kota mabonde la mozindo ngaso na nabeta ta 2 ans ya rovanda na C ya bonde la nzambe ta na bima mambo emonanaka nazalo kwa batu musute il faut katsa point noir asimba kisi sima ya orenye ngate ngana kena ko renye kana bonzambe na sama kola Yesu déplace ngala renyaka boyo ça na bangote ba mama monde ni bakina point noir ba simba rabi ba bon mama na o azolo ba mama mo elbi suke alota esudiane aloti sudiane ebisi ke il y a encore 7 artistes au ba okufa
bato basimba bakiso bakenda pa mama na ya mbudi wana sirène na bango bana mama mo basinya ba parti batikala ba empreinte digitale yango na lobi te na biboye est-ce que faut ba notanga ke mutu ginganya okufa mutu abisika biso mama na lobi boye abina musika diana pesi message ya artiste apesi pe message ya famille na bango ya kota mama ba diana abi wana koloba te po isa mamu ya famille alobi kana ba artiste comédien to se repentir au moins une repentance sincère ndenza ba fongola ba porte tala ngane na zabo na kota ndako nganga te na simba na okisite bato ba comprendre te mis lolo na zana nga osa théâtre depuis kala mais nzamba bimisinga na mamususu pona s'accrocher kana nzambe na isa nzambe na otiko tende Jacob asimba ki si na 4h 5h nzamba bundi bitumba na Jacob ale nzamba monke muto akainga makasi bato ba rêver ngai abuka elikola pambola ya changer kombo banda leo na longoli yo Job Jacob na commission Israël. Tala siko 12 tribus d'Israël. Na olongolango. Nzambe so asala na alliance muto olongola zate nga asala alliance na Nzambe. Bawo basala alliance na Satan et Taliban. Seulement tous les alliances na Nzambe moza ba guerre be na bato. Makasi ya mingi. Au popoli Maxi kala minute au fini Maxi makasi. Est-ce que Maxi a un problème na yo? Maxi a c'est ça qui na Diane. Kasi na loba bien ke nga na munoko Diane. Diane akufinga munoko na ye. Diana kufite akufi me munokone ngai ofingi Diana na ye na pupolio poko mona nga pupola na opesa coronavirus na confiner batu mususu te oka ba lo basusu bazwa confinement forcé mo abia Holanda bato talika bon poye asala bakisi makasa ndinga abia Holanda c'est tout à fait normal pas ndo pesa nzoto na ye tellement ndo ka banzoto na ba producteur yango fa ça succès bon nga teka na nzoto te na okenoka ko ça succès ndeni yeza normal. Après ça, nous sommes un producteur pour faire ça un rôle principal. Nous sommes dans le rôle principal. Alors, nous sommes principal à film. Au max, c'est quand nous sommes à lesbienne, l'école en Ndumba. L'école en Moussa, producteur, bon, on a soutenu en Max. Makasi. Makasi ba lesbienne ma belé makasi batamisa mabe na ndotanga ba kombola bango siko c'est moi qui la richesse a raison azali la raison mon frère limbi sanga pour la loba mabe oza raison makasi a vraiment la raison ndeti yo yebi nzambi bona omo otanga passage ya bible okolo ka bandi ko na to fani sa ba boye nzambi obi ke o tama be mama ba collègue na tala kutu ya ngai mami 7e bagara lobby ke nazaki lesbienne na tiki na ngami salana tale loko basala yi bakena ko telefone bakumba batni makasi tatanga kombana batni sepe na atanga kombana na lande mission elekechu bande badeti na suka na oka komba bato ko bana simate bango motanga e bakata babima nani na lobi boya komba bato omoni eloko yo sali na oyo salite ngaso na sali eloko ana te sanga mutema pasteur celui qui se sont piqué connaît l'affaire mami alobi na zaki lesbienne na tiki nga misala wana abi baninga nga bayebi atangi bakoma baninga na yo bayebi oui biso soto yeba ke 7e bagarre lesbienne preuve ne tendresse di binga saki mwasi na ya ndaku OK e bongo siko na yebi basa mami ebele ngai na yebi basa mami ebele ndeti banani te na tangi tendresse di binga po balinga azaki mwasi mami na ndaku akena tiko kange na kisi oui tendresse di binga zaki mwasi ya mami ya ndaku mama na bango kutaka na mikanda ke mwana ngabela mutu bon skoni mama zebele yango na lobi na yo au moins 7e bagarre ninga zana wana yana ngai ozo comprendre na ko yana télévision te pona ko critiquer ye na bi ke mami tama lekana ka bi ke atiki na ye musala wana pour à se sentir que na bona nga ko keli felo atangi Lévitique 17 akoma ke nzamba zo boya misala mabe pour wana za misala mabe ya neti ondo ozabo mona mutakala ya Manase wana sorcellerie te ndeko nanga siko mami abina sali yango trop na boyi yango na bona keli felo a se repentir même devant cher ya église na bango bakomo benga batu bozo reina ba film te bokata e balongoli na tous les associations dans le degré c'est que bango mando sepela ndemba mzayi lesbienne en quelque sorte yango siko nzamba confondre bango tozaka la mokila nzambe mutam do ça misala mabe d'éternel besoin sabiso si tu crois et tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu biloko ekolanda obwe orozala béni orokende
L'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ozolanda, nanda kuna yo ozangate. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, tala biloko elanda. Hémorroïde, neti grâce à wana. Hémorroïde ya 50 mètres. Aleki na teva finga lesbienne. Misala banga mabe. Aleki na avant elle était aleki pas saratola pour le bakenga na lesbienne. Misala mabonga la lingate. Et puis yende nga zaboye. Nazo linga ko répondre na été pour no mona e aza salité makasi. Et puis idée ya ko sala fantôme bazo ko na elonga gracia. Oui. Mundela s'expliquer ko sala fantôme na elonga gracia. Parce que muta bongo ngala leka na TV pona swa na yi. Lokwa di binga mtatinda kiye. Fa di binga na leka TV finga nga ponga na ebi via di binga. Lokwa tinda kia finga tindi mbwana ye. Est-ce que vous avez la preuve que di binga mtatinda kiye? Mais attends ki komba di binga na plateau. Mais tant yo poser la plateau, yo poser la plateau. Yango na expliquer que ngane na zaboye na ko sala droit de réponse pour la grâce ya té. Azana na forme mabe. Té na yebiso de na sala té soka leki alenga na yo sala. Grâce à forme matama na omoni mbanga ne lokwa ya ngando. Ah pose kai ya limbisa to continuer na soma. Voilà. Le loi est envie. Miss Lolo, you know ça on même le posanga até. Na ko sanga té. Ngala ya joli. Miss Lolo. Na landa ya ngai. Moi je dis kaluka félicitations l'école les formés. Vraiment ya ngala ngala loba pour na féliciter ya nga femme battante ya misalo bano kende na sifa mse monani. Nzamba li atika ka bawo ayete bawo balela kai. O ami moni sama na bawo baluka kai na bosolo ti. OK. Alors invoque moi je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Oh ba tu ba yebité. On se comprendre. Abi mombele na nga tandis que tant que je suis là. Bon luka ngai. Oh ba tanga Bible terre nga zo tanga Bible nga na ku na Bible o monta mo benga nga na bi do fona même ma Bible pour na ba tanga Bible bo na habité ba mona nga orgueil. Mais ça montre que Bible na Bible passage aux pesa pesa les vraiment la Bible mais c'est le lieu et Bible nous amona nzambe nini zanga lelo tout mona qui ya Gabi na Yamado ba se réconcilier ba sengani ba excuse o mona ki ngwa mais c'était passé te omona ki te médiatisé te na lobby boy ezaki médiatisé te omona ki to oyokaki po Karine Yamado na ndena solo la na solo la kina nene m'avait confirmé te wana lokuta wana vusi ça vusi et puis ngani na zaboye guerre ezala bongo te yo so mona guerre ba di le besili c'est de faire mbamoko ba yo kana ko ba wapi lokuta ya ça veut dire que Karine Yamado benga ya boya te tuna ya yebisa yemta mie place ya yebisa ponga na ko loba msu ya solo mais na ko wanga ne la yemsu ya solo Karine Yamado ba kiazo funda ya Gabi bafunda après tout monde après des jours de soin et lali te dossier lalité tout ça na matanga ti si ko Karine Yamado nde auza mie place ya répondre so ba yokani to ba yokani te pona yoki ka côté ya nene nde talobi ba yokani si ko réponse à Karine Yamado ezani oui ou bien non jusqu'à maintenant à garder la silence. Mais silence peut là qui ça moi mutabata na lekyo maele ya Miss Lolo yo peut ba Bible passage est-ce que on le canal pour faire na Gabi bo tama menacé na ça promenade Diana on dit déjà pour guerre on a que centre Diana au Luki Maxi pour Popoli trop Maxi na Popoli était na lobika ke Maxi azam na omne le quoi chose ta joueur na Popoli. Est-ce que Maxi doit répondre? Na ako répondre ngai te po yebi vi na ngate ngane na yebi ya ndumba a répondre ngani donc bilo ko finge za ne so ba lobi vi na onde ba fingi yo oh ko finge za ka bongo te to ba âge à Maxi tout à si réellement bien ba génération pour moi ne pas la biso nyonso bato baza mikolo na biso bato tozamba mikie to koma ko kanga makana 79 omoni série 7 biso nyonso na bato baza bana 70 kiti na 79 to koma ko kanga makana 79 ling ata la lingwele mais to yeba bino na forme nzoto omoni nzoto muto yo azali a mukolo na muto na azali na ba quarantaine eza différent po muto aza mukolo omona liboko ne yawa et comme lemba omona mukua omona comme kuya donc mukua o liboko o etiki musunye kiti boye comme lokola te Karine Yamado pas amuneniti est-ce que mon dali pekani nzoto ne kitamo e bongo suko yo tango lo yo taminene atangi lo pe mutamuneniti ni pomona awa
elembi etiki muku esali bo elembi lokwa soso batokisi omoni poso soso batokisa wana poso kaboni musuni tikali bongo ki mukolo za bongo et puis omona pe mikuwa likolo awa awa eza ko kiemba omoni anga ezana omona penye kiembi makasi e kaboni na ekomi bo mikolo basoso mboka tokoma siko osangala kana basoso mboka na basoso nsele tosangani ka esika moko mais Dieu grand asala pe basine omona ba ride sale bele na elongi mukolo ye wana tampo pesa ki mukolo tampo car on a traité ko cancer de peau non traitant on nduta non traité cancer de peau on a pe bele baza on a makasi neti tendresse ana cancer de peau ana traité na ngai traité pe voilà. Pardon. Pardon. Ota mpende te ya onya en feti zo koto ota mpende na ngate zo penya a bien ba misu ba ya shoko ba ma tata ko pembe kasi te ba misu ba s'inspira na pembe na ngate ba nene botai nazo ebisa yoti ba s'inspira na pembe na ngai nene za pembe mo la pembe akala ko bota ma merci mais ndenge sale ba rouge na retraité ka kala minte mais ka muté bomba bisoti ya on a la saga pe ngabi to kota ka mai o mona batu bisu bilongi na ba onde ba mike ba okima ba opakata mbango po ba vert citron na mabe ngala lo va vert citron na noir makala ya goudron na lo la nyos oui mais ti lelo na mo na kotia ke no répondre te ngala na zape na posa ngape na zaki na problème na yete batu ba comprendre te nga problème na ngeza ki boye na yaki la lobby boye o moni du fait que malobezo baka pa mutu moko ozoyanda soko landaki mambo ya yena Diana ndele kanaki tala to perdre mutu famille Diana nde bazaboy to yebi position na bango te batika na perte mutu abane ko sunga famille na ye bino ko o moni tingane na zaboy na lala ya biso ba lakisa bino ke mutu abomi ya Holanda po grande sœur sotanga kufaka bato babomai balanda biso to aba luba et puis to utina ligne chef coutumier to sala ba jeté ozolanda ba Diana ba pende o comprendre muto yo azolika ka kolobaka moni lelo Karine Amado avandi nie moi ba problème Karine Amado azanango tango bimi na télévision et affecté na bolingo na mbali na ye c'est moni siko bandaki mama Diana mobali na ya boye muto ba no sunga ya boye to yeli suna Karine Amado mobali na ya boye pola nini pokaka la langue un petit membre mais koko boma mboka mobimba ndena yaki na lobby si y a un problème entre nous to benga na to vandi to sololi makambo ko régler ba compte na internet ko bossa na pete ke yope ba to ba yebi ba compte na yo alors ngala zaki na problème na yete tang na lekanaki na yiki pona finga na pesa conseil mutu tango zokola to kola kala nzoto to mais to kola na makanisi ba to ba memenya ngona ndenge na bango je m'en fous moi ma beso na lekanaki na fingiye na pesa juste conseil ko ya kozwa azui même l'église babaka liloba nzambe wana tondimi yango azala matoya koyoka ayoki matoya ko motema ko bomba abombi siko yo soki mutapesi yo conseil oboyi na yo otini mbolombolo no pa ko finganga siko ngana sani ngape na linga bongo te na oleka boyo ebite ke file course ya Gabriel Zanene donc ce qui a Gabi azana problème atinda ni nene mais yenda lobilis liko alisuti ataya Gabi asali mabe ye fa ko lobo c'est qu'apparemment la théâtre comment mutu na batu na ye comment bon oui mais bon ils ont msala te ba msala te parce que ça valait oui msala qui est bien tout sur la machine sur babi ben mi sommes autour le canal qui babi au mini livre passerelle oui na beaucoup le pont na émission na ki nango point les enfants pon na lo bay na ne lokote na ki na beaucoup na ngal pont pour la seke ngana ye mutane lokote zaye on ngai ne la zabona mama lo pango tu échanger ni temps ya ki na te changer pour d'esprit dans la kisana ki na seke ye pa ya na wa ye ti le lo ya na ngote
Il y a déjà bimarqué à l'extérieur. T'es tant à yaki à l'obi ya sombelanga li papa. Na Lisboy na yaka na mobondo yem tando classé nga lobi bayaka boité nga na Lisboy tant que nzonzinga. Na na kuta nene na bande de touche azwa rôle té azwa salaire té. Nga na un mois après na comme azwa rôle na comme azwa salaire. Na jouer senga principal. Parce que nene mutu na kuta ça so ki 5 à 4 ans azwa rôle té azwa salaire té. Parce que muta bonga ko zo mbanga sombelanga li papa. Ponga na zo déjà caché na nga pa arme lourd. Nga na Lisboy na nzonzinga na lekana déjà na teva poto. Ça nous a donné le kilote. Nga na zozote. Nga na zozote. Likolo kana bongote. Nga la première fille de chance, macaron de chance zangai. La projet ni pèse un peu dans le pont. Bon, dès la saboé, le pont na ngai, nga na sala. Premier nga maman livaza mo na sala école les athées. Na za na projet, na sala site touristique. Site touristique moi ya bien. Pour côté na nga na za na bato ba tonga bandaku. Na sali moi site touristique na nga bien na tongi moi elo na nga moi 4 chambres. Bato ba ko ya pe repos balali ba futinga moi quelque chose et kotika. So pe na juma koki na betita moi elo moi étage des niveaux kaka et si nango. Nango za mo ko ba ta poto mususu bande ko na mususu ba ngenda poto ba za elo te. Oza mo no. Wala nga na lobaki yango. Tu mususu ba na poto ba l'équipe sur elo te. Te na lobaki boye po oboni bata poto ba nga mona biso to za na elo côté. Ba nga ko humilier biso. Po na nga na mona poto za fin du monter. OK. Et poto za kaka ndeni zamba loba na nga na otambola partout dans le monde entier pona que te asa malam. Donc faut na tambola pe ba place on po sa ba mbela papa na ngai. Bamboka nyoso tu eza ya papa nanga fona nyatango. Ozomona. Sko tango za na poto ko kansate ke oleki ba o baza na Kinshasa. Non. Eza bato mbongo musu baza na Kinshasa babo na bongo ke poto. OK. A préférer ça ni ba faire poto no ke no garage. Ti le tana no sana mukanda mutu. Ti le tana lukaka na ke no bwaka ngunda. Ti le tana mundela répondre nga pesa nga mukanda. Nyoso to eza ba freinage. OK. Or, avec 5 000 $, on a ça maman minene. C'est ça. Mais c'est là où vont les choses dans ça na bino. Ba guerre résoudre tellement. Et puis ceux qui guerre même ma kasoka na suka. On peut être vraiment mutu moro pour. Et je m'abino ba distraction. Est-ce que étant que mon nzambe, ndenge lo ozo tanga passage public za na moto. Est-ce que na coin na yo oko moto to beti ba misukara balo titali yote. Nabi yo za journaliste. Siko tango yo tuninga mamba ya Gabi. Na vana nga nyana loba te. Wala émission ko ekendeni. Yo poser une question nga la répondre comme si guerre. Mais ma première Gabi au centre normalement il m'a dit pour na Diana. Diana le kupundi. Parce que c'est la mission yo no mto yo landa o ye l'émission ya mbinga nga la répondre. Na vana nie émission ko si c'est ça qui nini. To kake Miss Lona Gabi bakutani bayambani. Pardon. Pardon, peut-être. Nazana na likanisi osenga pardon. Vous savez Gabi Lucas c'est bon. Yo mona Jésus na sala moya sala pardon. On recevoir pardon. Te aza tante. On va lukanga te. Bon atini nene question na. Te. Ba lukanga te. Te ezate. Yebu kanisa mote. Nazo kanisa. Pour senga nzambe na pardon. OK. Alimbisanga po munoko na ngai biso beta libaku. Nzamba okanga mawalimbisanga na kanisa mabe nzamba okanga mawalimbisanga mais ko senga na mutu na sa pom na nani na Gabi na nene na Maxi na otala boy na mona mutu na zane problème coquette ça pour na coquette vraiment na on raisonner ça na raisonner na bon na problème na mutu te na problème na mutu te bino la bino bamindele bata pembe mais ozo ko malaka bino la bino kama nani ya Gabi muta pembe nene muta pembe yo muta pembe bino la bino bamindele ozo ko malaka bino la bino ozo bona chaita ozo bona bino boko ozo bona bino boko te omoninga na de la zaboy ezala mutu mwa isanga ka Jésus revient bientôt ya zale musumu kitaza mutu mostantu kala on commence à kusala nga suso Jésus revient bientôt la bona nga problème. Pour mon tour, Jésus revient bientôt dans comment il est dans les émissions. Balandele la vie na isoko avec Azamusan tout place où il y a Vandaka. Pour na lembe Jésus revient bientôt. Ngamo na mutu na ngana que Jésus revient bientôt. Ce que tant mutu yo te ngana li kamonga na fingite na sumuki te mutu yo isanga que Jésus revient bientôt. Et ça la batu musu bazo finga ngai na obo na ngande ko répondre. Pour mon de la zabona comme si non nga tondolo mais batu bali na bafunga ka tondolo ba elonye za kata tondolo. Na koloba pe. Ta bafunga mna nga ba mon eloko ezala kata tondolo.
Monsieur, il y a les gens qui ont pour différence ces années. Eh, j'avais la moi, je suis dans le bureau de la moto. Il y a joli, pardon, il y a la bonne, il y a joli. Il y a joli. T'as la bonne, mais t'as pas pris la reine et balobi. D'abord, on est là, maître Godji, la fin de l'année, puis ça a moi 3 gardes. Bah, maître Mister, qui est d'abord matanga. Pour Nena Oyo, qui est la son, dimanche, n'est pas venu dans matanga. Bato, bah, qui est la bijou la reine. N'a évidemment pas comme la bino. Actualité la bango zaki sur Miss Lolo. Na matanga, ba yo tala mutu na matanga mais yango na bano lia minu dimanche na lia minu na lia mi suis trop. Na mi suis trop. Et ça qui dimanche. Dimanche à l'obité. Semaine ka passé. Bato ba kenema matanga o bando tanga comme nanga. Na yebi da ba comme na bino. Na zo ida ba information na bino. Ba ça ba information pour à tous ça musique ça ba information. Moi la nzambe na zabo ya zo ka ba révélation. Je sais pas nous ça y est ça ba tu na yo Te moi la nzambe zo ka ba révélation. Monsieur le tien assez quoi. Au monde na zabo. Son nous dans ngala ke place mo bona o kanzo to kilo na kenda te. Na kenda te. Toujours protégé. Nzamba la ksa bisoka. Ata mukolo mutakufa ka yeba ke na okufa. Pour sentir yango mona nzamba tike na mutu temps se repentir pour akene la masumu te. Ngala na sentir mbrebio ibunga ki. Nzamba ko tika ngala za igarete. Merci beaucoup, Miss Lolo. Tout le monde chute comme une souka. Mais question encore, il y a curiosité. Est-ce que Miss Lolo, contre Gabriel, ils ont un succès, mais où ils ont répondre par rapport à ma musique, à propos de ma Bible, à ma commune. N'est-il là répondre était? Les gens tous ces émissions, naïf c'est qu'attendre ce que bah si matin de la race ou toi naté, ou attendre les ngambanga le roi ngando. Posone za na bekai moni ekai ngano neza la posone za bongo alors ye pona osokola e bien faut tirer na ma moto avant pa na ma moto makasi ale poswana banjo longola ngo siko e pianga musala na boinde siko musala na na répondre bango pété na ibisi bango ka soka lingi guerre tendance pas à matata tika ote aya ngape mo sa matata ngai bana bo mwana ngai so mutu to bundi na so betinga na otiko te timu ko ngana zongs na sisa bitumba bongo ato kimi na sambe to ba parana na kolanda o to ko benda na bendi obo to bimi to banjo bunda ye matata ngape matata to ko yeba na siko ki matata na so place yeke ngati na kiatinda grâce na ye peda salité bongo aza mo somba 50 mètres ya tinda ki epwani mais apparemment bon déjà mon tout ça za pédé faut za propre na mona ba pédé propre le quoi mon antana ya zo finga antana za propre ya leki na TV po finga ngai abinga na vana na bibwa place moto ekota te mutu ke kota te ayebingate alors le quoi ayebingate faut le quoi ben fond na bien abinga na lesbienne misala ya satan nga na osala ngote non ça qui lesbienne pour la lukanini mongo pour la lukanini succès pour la lukanini et nzambe mtapia succès apparemment on aura la problème na bandé le ko la yo mundele tendresse ya gabi pardon gabi le ba mindele de besoin indi sama ka pardon non lo basute yango na lo bakaka toko tamai na osenga jour ngo chena maka lunge zala piscine to koti ba tolongo bilambo e bomba biso mipende to lati ba bikini mais apparemment bino so pe mutaka ba ni vite te yango ngala lobi te yaya ngai ne la zaboya na pona longole longi na ngala tika sa make up eza na promité prom na ngeza ka ke to kota mai sa make up to lati ba bikini to lati ba nini ba soutien likolo to zindi na mai to tana za vers citron to tana za la goudron to tala nani oyo azana nduta esili nango esili ti bongo mutu sa komi goudron yo elongia ba yo mola ba elongia ba ta goudron te non mona te ba Caroline tu te salinga boye Caroline au mola ina te moi vers citron vers citron pe bazali notre temps on yos voilà un grand merci David pour la traité tout Bistelo à fait ça m'a pesa ngama inspiration ngala traité nyos leti ibutu nde zaboy na benga ya la comme c'est peni munene po eloko ngala regretter ya ibutu eloko lokwa misapi mibale boy yo mona ki moi po la ni ko sambisa bati yo bien ngona te tena tunye mona po bino maka na lobi boye omoni ngai ne la saboy après mission on ça la ibutu analyse na ngai na chaîne na ngai kota na chaîne na ngai yango ngoli ngala benga tambala 10 po ayamba ngai na pesi déjà annonce ibutu yaka na traité yo eloko no eza mokie
yaka na yeso munene pour la traiter à paix. Les réseaux sociaux ils ont bon makambwe. Yo moni butute. La mona kiango. Ye mutali boso ya publier baninga mutali boso seka baninga libanga lizwi ndeke chaku ko sekate na lobi bo libanga lizwi ndeke chaku ko sekate ta siko libanga lizwi chaku na kata kaji wali what ye lo kwa ya seka ba omoni mamna ya la duchesse ne ibutu apelisa en moto mais no muke bon point nini ibutu yo mun la iboy ne na mona ka o bon peut bien te bon somme ta console et bimi. Voilà, c'était la Miss Lolo. Avec Miss Lolo, tu as conquérir au chute là, chrétien Mukalo. Ni no kolo ba message na yo pour la journal le national chrétien Mukalo. Na pesio merci. Na ndenge on s'est déplacé, on a ninga pa na parler penya vient nga sele kufi. Vient nga pa sele kufi na poto na Paris quoi. Après ce espace tout tourner, après ça on a déjà espace à lobby nga. Si on a besoin de jouer bah émission nanga donc place ezali même na chambre na osala on a pena piovier na pesi ba mbote belé yaya mbote na yo donc na pesi merci na chaîne na biso pena ya joli kalunga grand sœur nanga wana ya nanga ebinga kala wana sœur nanga pena na pesi moto jouer sœur abimisa ngapi donc nga za ingratitude na pesi merci na yo équipe technique nyonso na pesi merci na abi vraiment émission kitoko bo s'abonner bao balinga Miss Lolo na bao balinga ngate mais so bo s'abonner na chaîne ya nga et ça va bien na pesi bien nga Cloclo Manzambi de Bundes na pesi vraiment ba mbote belé et puis ba merci mon vieux Cloclo Manzambi de Bundes ba merci belé na o sala ki pona nga ba bi Miss Lolo mwana ba papa mwana ba mama na pesi merci na président Patrick Tshisekedi Salif ya fondation Patrick Tshisekedi ba bi président Patrick Salif Tshisekedi merci belé na pesi ba mbote belé na grande sœur nanga Lili Muswamba motema ya Titi Kalu babi femme à la peau blanche le roi petite sœur naï ba pembeza ya famille on a yaya ML motema ya Titi Kalu babi moi ça peut même mutatsaka penya motema papa Titi Kalu kimia avant de se poser ba merci belé na okaité voilà continue na apola qui est ça va na na benga Lili nanu allo voilà la pesi ya nanga Lili Bambote belé ma préférée Karine Koudi na Londres na peso Bambote belé merci na yo ma nièce chérie Inès Boulé la motema ya Fred Mukuna na Londres ba gros bisous na ba koko na nga ba bipenya ba saila nga vidéo ya kafu ba emeli meme na bango malgré na yo be anglais te ben ba koko na nga ba sala nga plaisir na pesi penya mbote belé na grande sœur na nga chérie Mifi Boulé la motema ya Mathieu Tonche na Belgique wana grande sœur na nga wana mwana bon ya na nga penza donc nga na landi na pesi ba mbote belé na pesi ba mbote belé na Tessia Bimina ba bibeya mwana nga mbale nazo zela ba soupe na nga poudre quoi finaliste tous et la poudre so m'appelle Lelon Samba Tiara Loboko pour biso ratate Samba Tiara toujours Loboko mbote belé na Merlin Kabala motema ya Serge Mukenzi ba gros bisous ma nièce wana ba nièce nanga ba tout ba soutenir Miss Lolo na fête nanga camarade nanga Diama Kalanga azaki wana na Pointe Kota Makusa Damali grande sœur nanga Gina Boulela babi Lauriane motema ya papa Gloire na peso ba merci belé batu bazaki belé na fête ba camarade nanga ba Laetitia Ndongala ba Léa première dame ba Léa Nzanza équipe technique nyonso tu ya makalunga ezalaki wana Lionel Messi wana petit nanga Lionel Messi wana ngai Glodingandu ba Glodingandu cameraman na Fanny Katalea donc ba merci beaucoup Miss Lolo tout le monde balaki belé vraiment bazaki belé na kati kututé voilà un grand merci Nabino pasteur nanga na représenté pasteur David ozo kota mobondeli pona ngai eza na fondation na monga fula na abi nzamba pesi émission yo bondela ka pona nga merci pasteur David nzamba pambola yo na monaki geste saela ngai nzamba apesa o susu ebele ezonga po vraiment basé belé te ba pasteur o bakabaka merci beaucoup na pasteur nanga José Kanyeba o azwa penya musala ya bondela pona nga vraiment lelo po batu ba mona Miss Lolo boyeza pe makoki na sima ya pasteur nanga José Kanyeba. Merci beaucoup pasteur David na peso mboto koto zali sala rando mais ça au sala Miss Lolo pour aza parmi bana nzambe tout sonné le kumezo pas pour un grand merci na bino tout bon na traité mo kwa lelo
Azersi Fassé, entretien Kitoko, c'était là donc, Miss Lolo, quelque chose qui a une réponse. Yaye, boteni biso rigueur te bato bokola na biso. Na osala musala Kitoko kaka ndenge rendez-vous anga na bino. Eratarate, bo s'abonner, bo liker, bo aimer, bo commenter. Tokutana, à la prochaine. Merci. Alors bien, bon zappé dit. Il y a Bino Angoyo, de Mbanza London TV, et pas de Brino original, de Brino. Le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout, de Mbanza London TV. Botika Bablo voilà surtout Botala Kaka de Banza London TV avec des Brino de Banza London TV avec des Brino original.